totie biloko na biso bien na sani na biso ya kitoko oyo eza en plastique po ekoka kozala te ke totie na sani moko to na bol moko oyo ezali ke ekangami tokoki même pas kochauffe na ndenge na conserve biloko nanga awa. Je pense que soki même bana baza na besoin ya kozwa biloko bakoya batoki biloko na bango et puis akotia loso akotia fufu akotia kwanga alie biloko na ye. Alors yo mama olambi biloko no kitoko mpona bana ezala mpona papa okoki toujours koconserve yango na basani moko oyo eza en plastique ya bien oyo eza ke ekokoka kokangama te so totie na sani oyo eza ke permettre otokoka kotia na mako e valeur ekozala passe. Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Voilà, maman Katika Pesa traiteur. Aye jusqu'au lac, c'est nous commerce beaucoup pour conserver biloko na biloko na kati ya ba frigo. Bon, tu comment na ndenge na ote côté la bino vidéo na biso to lambi légumes épinards na mipanzi ya ngulu et voilà, biso wana to vous remarquez que vidéo na biso voilà to tie biloko na biso bien na sani na biso ya kitoko oyo eza en plastique po ekoka kozala te ke totie na sani moko to na bol moko oyo ezali ke ekangami tokoki même pas kochauffe na ndenge na conserve biloko nanga awa. Je pense que soki même bana baza na besoin ya kozwa biloko bakoya batoki biloko na bango et puis akotia loso akotia fufu akotia kwanga alie biloko na ye. Alors yo mama olambi biloko no kitoko mpona bana ezala mpona papa okoki toujours koconserve yango na basani moko oyo eza en plastique ya bien oyo eza ke ekokoka kokangama te so totie na sani oyo eza ke permettre otokoka kotia na mako e valeur ekozala passe. Déjà lokola awa mama Katika Pesa nalambi biloko nanga. Alors eza en couvercle bien plastique na biso eza en couvercle moko ya bien. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Biso na to conserver biloko na biso tokotika mwa mukie boye esila mwa moto ekita mwa moto mukie batiaka biloko na kati ya frigo biloko ya moto te s'il vous plaît. Okoki jamais ko conserver biloko ya moto na kati ya frigo na yo biloko eza moto makasi obi anatiaka na congélateur po ekwa kosila moto te. Soki ozwi biloko ya ndenge wana otie biloko na moto na kati ya congélateur to na kati ya frigo na yo pourquoi ko conserver yango biloko wana ekobelisa o ndenge nini biloko wana ekobota microbe bokanisa te le fait akolobaki o biloko na uti kolamba na tie na frigo po esila moto bien alia te babomba biloko na kati ya congélateur to na frigo bagarda yango na kati ya malili batiaka yango na kati ya eza na moto te. Alors il faut s'assurer que biloko na eza na moto lisusu te moto nango esili okotika yango libanda boye pendant 4 heures du temps. Soko tiki yango 1 heure 2 heures 3 heures du temps 4 heures du temps après okoki kolongola yango okoti yango na kati ya frigo na yo mpona kobatela santé na yo ekoka kozala malamu. Okotika biloko te lala wana oyo lokola eza nango na moto na tiki elala nango ekosala eloko te. Soko olambi biloko na yo malamu boye il faut kobatela yango otia yango na ba plastique oyo eza confortable ekobelisa te to ekokanga maglace te ke
ekomi kotuba bambeli to balutu ekomi kobeta glace pour longola. Mais comme ça là oza na facilité kokoti yango même na microwave okoti yango po ekwa kozwa moto se décongeler pour kwa kozwa biloko na yo ekopermettre kwa kolia. Voilà nga wana bao bamoni biso toza na photo na Afrique bako mona vidéo babi alami biloko atie na sa na plastique biso awa to na poto esenga ko conserver biloko boye na kati ya frigo soko tie na sani ya eza aluminium ekotaka na kati ya microwave te kopesa passe. Voilà na conserver biloko na nga ona uti kolamba pona libota na nga na lambi biloko na nga très bien. Légumes na nga na saki bino ndenge na lambi légumes na nga vert eza bicarbo eza épinard plutôt vert pona to sangisi yango awa na mipanzi na biso eza légumes moko très bien tolingaki te tokomisa yango to changer yango couleur. Voilà tolinga to garder toujours vert nango vraiment ba faire nango ezala toujours ndenge esengeli pour bana biso bakakolia bie batonga nzoto na bango malamu tika kopesa bana biloko kolia ezala kaka misuni. Mama sala effort ya kolambaka mwa légumes na kati ya biloko na yo po ekwa kozala na fer oyo kotonga nzoto ya bana malamu po bana bakwa kozala vraiment très bonne santé. Voilà eza juste na ngaka na la sabino comment est-ce que tu vas conserver biloko na biso oto sui kolamba okoki jamais kotia biloko eza ya moto na kati ya frigo to na congélateur ekobota microbe biso totanga classe ya traiteur oyo toza kolakisa bino ekobota microbe po bate eloko eza na moto ekobotela microbe ntango okolia yango ekomi libumu pasi okomi kosala badiare okomi excuse mpo na terme okomi koleka na libumu ekomi okomi okende hôpital santé eza lisusu malamu te lelo maladi lobi maladi eza mabe baconserva biloko oyo ezali oyo elambami na moto na kati ya congélateur te na kati ya frigo te wana ezali conseil mama katika pesa traiteur ayeli bino mokola lelo olambi biloko na yo conserva ngo malamu na kati ya plastique na yo po tia na bafrigo na yo ekoka kogarde ozala en bonne santé et garder vraiment ezala bien kwa kobota ba microbe te soki olambi yango koumisa yango ntango ebele makasi te ke elali olambi yango lelo tiki yango journée mobimba eza mabe ebota microbe. Alors ezalaki wana lite ya pete mama katika pesa ayelaki bino restez toujours connecté pour la suite ya élément na biso. Merci. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.